en général, pays ya mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Ngoko kio binonso bosepela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mitika ete tofungola basango na biso bosenge koyeba ke na quelques jours ya arrivé ya président ya France na République démocratique du Congo bosenge koyeba ke président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki mardi 28 février na cabinet na ya mosala ambassadeur ya France na République démocratique du Congo héritier Mapindemi apesi bino ba détails. À quelques jours y arrivé, na ville ya Kinshasa, y a président français Emmanuel Macron, Christophe Mbosonko Diampwanga, numéro 1 ya chambre basse ya parlement, ayamba ki mardi 28 février, na début après-midi, na cabinet ya Moussa, na palais du peuple, Bruno Aubert, ambassadeur ya France, accrédité na RDC, na masona bango, diplomate français, akenda ki kobeta, elongo na Christophe Mbosonko Diampwanga, balobela ki mingi tournée africaine, en général, pe en particulier, y a président français Emmanuel Macron na contexte moko oyo mboka ezali ravagé na guerre nsuka masona bango. Bruno Aubert alobi ke ezali première fois te ye aza toujours na habitude ya kobeta masolo moko elongo na Christophe Mbosonko Diampwanga ezali ya solo ke na moment ya contexte oyo mboka ezali kosibir makambo ya ndenge na ndenge. Visite ya président de la République française Emmanuel Macron na RDC et kosalama aussi na tension oyo ezali korégner na est ya RDC yango ezali susciter préoccupation donc ezalaki important baeba na kobeta masolo na contexte oyo ya sika pona diplomate français alobi ezali na esprit ya amitié ezali ko caractériser visite ya président ya France akoya awa durant 24 heures président ya France na RDC azana ba projet ebele na ndenge moko boye na visite na ye bakolobela pe makambo etali ba sujet ya coopération militaire na ngambo na ye numéro 1 ya chambre basse ya parlement Christophe Mboso asengi na ba compatriotes congolais nyonso elongo na France bango bazalaka toujours ba partenaire traditionnel ya RDC lelo ezali na moment moko difficile ya histoire ya pays oyo pe France a se retrouver na ngambo ya RDC alobi ke bazana ba relation kitoko elongo na France bango basutenaka biso na ba épreuve nyonso esengeli kozana coopération kitoko elongo na France sur le plan scientifique alobi esengeli ba travailler pour na avenir batika makambo elekaka kala bango nyonso bazala vraiment prudent ba vérité oyo bango nyonso bakolobana bango nyonso bazali peuple moko mir peuple hospitalier pe mutu nyonso azana besoin ya Congo pe Congo ezana besoin ba partenaires traditionnels mingi penza Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie pe bongo na bongo. Na oetali primature bosimba ki premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki mukola mardi 28 février kuna na primature tour à tour ambassadeur ya Égypte na République démocratique du Congo na ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République ya Tunisie na RDC Bolanda badetay. Na kosilisa na bango masolo na premier ministre bosengeli koyeba ke ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République ya Tunisie na RDC mwana mboka bozekri atalisi ndenge azalaki na honneur epai wapi premier ministre ayambi bango objectif ya bokutani oyo ezalaki kolobela ba projet ya investissement tunisien kuna ezali projet moko monene ezali
bongo extraction ya gaz méthane ya lac Kivu. Bazali kozela kaka signature ya ordonnance epai wapi bazwi garantie epai ya premier ministre ke ordonnance yango bakozwa yango na bref délai. Ezali projet moko oyo ezali ko évaluer na 100 millions de dollars américains. Projet yango eko développer région mobimba ya Kivu. Bazali persuadé que elongo na premier ministre prochainement signature ekozwama tango président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a co-signé ordonnance pe bakobanda na lombango misala pe société tunisienne oyo ezo compter conformer ba congolais pour na mission oyo société Kivu Pool ezali partenaire congolais pe partenaire tunisien. Ezali projet ya coopération sud-sud par excellence ndenge ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République tunisienne atalisi na ngambo ya ambassadeur ya Égypte na RDC Monsieur Esham El Mekwad ye atalisi ndenge akendaki kokuta na premier ministre oyo ezalaki visite ya courtoisie pe alobi ke ba question na bango ezalaki mingi lié na renforcement ya coopération bilatérale entre bamboka oyo mibale. Totikala kaka na ngamba primature bo sengeli koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki le même mardi wana 28 février kuna na primature ba membre ya comité exécutif national ya Église du Christ au Congo Bolanda ba détail nango. Na bobimine na audience oyo chef ya délégation ya ECC atalisaki liboso ya bapandisango ndenge azali habitué tango nyonso na sima ya assemblée ya comité exécutif ya koya kosala point epa ya autorité pona kotalisa ye lolenge nini église eza kotambola pe lolenge nini ba institution ya mboka ezali kotambola. Kuna ba exposa ki problème ya sécurité ya mboka mobimba particulièrement partie est oyo ezali torturé na ba ennemi ya république pe balobela ki éducation développement ya mboka ndenge monseigneur Unda Yemba modérateur ya comité exécutif national ya ECC atalisi osengeli koyeba ke Gabriel Umba chef ya gouvernement amimonisaki très réceptif vis-à-vis ya ba interlocuteur na bango. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azalaki attentif bazali très heureux pambate apoi na bango nyonso oyo ba énuméré. Premier ministre azalaki vraiment attentionné nango ba rappeler bango kutu ke Congo ezali mboka moko monene au cœur ya Afrique pe bazali convaincu que kimia ekokota pays ekozala développé. Namasala seni bosimba ke président ya commission électorale nationale indépendante mwana mboka Dedika Dima a salaki mardi 28 février 2023 conférence de presse kuna na siège ya Seni précisément na salle Malumalu azalaki accompagné na madame Patricia Seya rapporteur ya Seni Stéphane Skande Nathalie Kaila Francis Konza bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Notre communication de ce jour porte sur 4 points à savoir 3 points ezalaki na ordre du jour ya communication ya déroulement ya processus électoral, clôture définitive ya opération ya identification puis enrôlement ya ba électeur na aire opérationnel 1, récupération ya ba jour non presté na aire opérationnel 2 puis évaluation ya révision ya fichier électoral na aire opérationnel 3. Au total, 98% ya ba électeurs basant au relais na aire opérationnel 1 et ezalaki bongo na Chopo, Sud Ubangi, Nord Ubangi, Mongala, Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, Congo Central, Équateur, pe Kinshasa. Ndenge toza koloba boye 83% ya ba centre d'inscription ya aire opérationnel 1 eza définitivement fermé na public kaka 17% ya ba centre o bazana na ba récurrent wapi epai bazwaki ba jeton pe baza kosala mulongo nde bazali ko enrôler elobaki rapporteur ya Seni
Madame Patricia Seya liboso ya bapandi sango. Pona oyo etali récupération et enrôlement ya baélecteur na aire opérationnelle 2 et sengeli boyebaki révision ya fichier électoral ezalaki lancé depuis le 25 janvier 2023 na 9 provinces. Et sengelaki esila mais jeudi 23 février pour la récupération et enrôlement ya ba électeur na aire opérationnelle 2 et sengeli boyebaki révision ya fichier électoral ezalaki lancé le 25 janvier et sengelaki esila bongo le 23 février. Ndenge calendrier elakisaki kasi après évaluation seni bapesaki lisusu période ya récupération ya 15 jours, c'est-à-dire du 24 février au 10 mars. Seni aza lisusu kosenga na bakongolais nyonso oyo bazali na droit ya kovote mpe bavandaka na baprovince oyo ya aire opérationnelle de bakende mbangu kosenrole na bacentre d'inscription oyo ezali pembeni mpe baoyo bazali libanda ya mboka bakende bongo na baambassade eza bongo Okatanga, Olomami, Lomami, Lualaba, Kasai central, Kasai oriental, Sankuru pe Katanga. Pour la évaluation et révision du fichier électoral na aire opérationnelle 3, yango ezalaki lancé le 16 février na 7 provinces pe 2 pays étrangers. Baoulé, Oulé, Uturi, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, pe Chopo. Bakisa lisusu Canada na États-Unis d'Amérique. Pour la rapporteur ya Seni Patricia Seyi, enrôlement ya ba électeurs eza déjà pour couvrir ensemble la territoire national pe 5 pays pilotes pour l'identification pe enrôlement ya ba congolais. Président ya Seni Denis Kadima azwaki maloba na tour na ye pona kotalisa ba cas isolé pe ba difficulté oyo Seni azali kokutana na yango. Alobelaki lisusu reproduction ya ba carte, révocation pe suspension ya ba agent oyo Seni asanctionnaki. Dans ce moment, Sénégal qui distingue première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi Tshilombo, Ayambaki Weekend et l'équipe première dame ya Burundi, Madame Angélique Ndayishimiye, on a vu province à Kinshasa et pas Yoapi, balobela ki ba action na bango oyo basalaka. Nathalie Kaila, Stéphane Skandi. Na expérience ya bamisusu tokoki pe kozama yele pona kosala biso moko. Première dame ya Burundi Angélique Ndayishimiye tondimi ete azwaki mwa source ya inspiration na oyo azali komona pe kozala projecté oyo ayokaki pe. Tomonaki ba image ya excellence ya lutte contre la violence faite na genre tope ya mwasi. Liste kozala molai, ba programme pe ba action ebele ya Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Bayaki elongo na molongani na ye pona ko assister na 22e session ordinaire ya ba conférence ya ba chef d'état ya Afrique pe ya ba gouvernement CAC. Première dame ya Burundi a capitalisé ki ton na ye pona ko découvrir Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Nangambo mususu a félicité ki épouse ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na équipe na ye mobimba. Pona rappel, première dame ya République démocratique du Congo Denise Nyakiro Tshisekedi azalaki mbula eleki invité d'honneur ya première dame ya Burundi pe a visitaki ba action na ye et sengeli boyebake ba échange oyo ya expérience et koki ko apporter solution efficace na ba problème ya ba communauté na bango respectif oyo ezali région pe continent moko. Parti politique, autre vision du Congo, AVC na Mokuse est commis désormais AVC est allié à Yango et Salema qui est pas ya président interfédéral ya AVC, ya vu province ya Kinshasa, honorable Néron Mbungu et Ritsema Pindemi après Sibino bas détail. Parti politique, autre vision du Congo, AVC na Mokuse est commis désormais autre vision du Congo et allié AVCA. Annonce Oyo et Salemaki et paye à président interfédéral. Il y a formation politique Oyo pour la ville ya Kinshasa.
honorable Nero Mbungu ezalaki bongo na réunion oyo a présidaki samedi 18 février na siège national ya parti kuna na commune ya Kasavubu. Rencontre oyo et connaîtraki pe présence ya président interfédéral adjoint Fidèle Muzembe, ba coordonnateur fédéraux pe ba président ya ba différentes ligues pe ba formation politique et longona excellence pe ba différentes formations politiques katina yango Didier Boudumbu oyo azali autorité morale. Puis numéro 1, il y a AVC. Bosimbake numéro 1, il y a Interfédération, il y a Ville, il y a Kinshasa. Pour na AVC, a profité qui na occasion oyo pour na annoncer quelques stratégies oyo ezali nécessaires. Yango et kukembi sa activité ya parti na Ville, il y a Kinshasa. En quoi pour na kondima honorable Nero Mbungu activité ya parti ezali tango oyo focalisé na ba opération ya enrôlement pe ya identification ya électeurs pour na ba élection oyo ezali kosalema na décembre 2023 na République démocratique du Congo. Honorable Nero Mbungu alobelaki pe ba préparatif ya ba activité sportive na niveau ya interfédération ya Kinshasa. Réunion oyo ezalaki bongo opportunité pour na délégation nyonso ba déposer pe ba rapport ya ba activité na bango. Camion moko ya mapa esali accident na jeep kuna na boulevard du 30 juin Bokondi Maté modèle population à s'en charger na mapa commerce et bandi mbalamo komi quel bustoto Nathalie quel kapela Kinshasa un problème tala Kinshasa makambwe Kinshasa Bokondi Maté maman accident ou esalemi awa na boulevard du 30 juin na babutu 28 février entre camion mapa na jeep oyo boza komona enyefuki boye nini provoqué yango bandi na ete akomi o ndengeni tala konele komi la police ti erreur tala ba pied mapa na mutakufi na Congo batu babuka na kate po bakino balobaka mabuka nesi adaya bakota jeunette na film botala ndenge bazalaki kotoka mapa na ndenga mukete bazoki pe kutu te batu bafinali na kati ya jeep ni na kati ya camion oyo baluki botala ba influenceuse zwa bakuna te oyo ngai ya yote ya ye yaya oyo botoli bak fi wana lobi tika eza ngai yaya yebisi yo keba okozwa litatoli okozwa bafle kolela Vitesse, encore et toujours, tokolembate koloba, responsabilité na vola pour vie. Eza se moko, tala lelo yo, otiki bande na yo, oye ko pesa na bizu na mutuka mususu chwa. Qui ne peut depuis Android ya, nesika koluka kobiki sa bato basala accident, batu babimisi na bango ba téléphone, pona ko filmer. Na loba tandenge ya chuki aloba oyo pleple lini oyo tala bioso aone mama mapa na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA na mukuse bozo bango na micro ya mission olinga kunga Batebele balobaka ke ba congolais devant bongo bazali capable ya ko manifester banti valeur ebele. Kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA po ba blatiner en tout cas bazali ko pesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise totala bongo na domaine ya caisse tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas pa pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans. Soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse, il faut kozala sérieux na caisse. Il faut la honnête na caisse, il faut la peine à rapidité na caisse. Ba client ba koye belé, ba mususu balingi ba futa, ba mususu balingi ba sala boye, ba mususu bazo loba yo si il faut la maîtrise mingi na caisse.
parce que si oza na maîtrise te oza likolo moyen on fonctionner bien na caisse ezate soki po oza mutema munene te oza mutema mutema mbangu mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse okokozangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te mbongo eza compagnie yo zanga me mbongo ya compagnie pesa CAA abandi muke lelo azali parmi ba société ya minene ya RDC kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon tango biso to bandaki na caisse musala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te tango to bandaki na système moko ya Unix musala ezalaki na C ngape na bandoke na caisse centrale te bato a recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazo memango tolongwe wana tozwi formation ya Unix na Unix pe ndenge moko eza bato a recouvrement bato bazoya bazwi mbongo mais tango tozwi susu formation mususu professeur mususu mutu mususu awiti il Maurice aye ko lakisa biso monsieur Laurent aye ko lakisa biso ndenge ni na ko saila margot système échangé fret pe eye belé ba client pe ba ye ebele po ba avion pe eye ebele alors na tango wana musale komi ebele et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya ko futa na futa rango pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique po azali ko mériter yango vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu po apesa ba résultat ya malamu. Défi Congo ezali parti politique ya sika pona ba Congolais esalemi na initiative ya mwana mboka Jangenda kututukidi petit fils ya Simon Kimbangu Michael Bristoto Stéphanas Kande. Lelo tokulubela makambo etali République démocratique du Congo na ba richesse na yango. Tuzali na jama wor kobalta cuivre kolta na echecheri na echechera onyo subuzali kumona oyo ezali ba richesse ya République démocratique du Congo. Nous na yo papa luputa mboka na biso soki ezali na licence mais tala condition ya école oyo ikode koki kuzala boyibana batanga pula izali te tuza kulala mlili tuza kumela maya mabulu upitala malunga izate kuluna abona kati na biso na mboko bona nidi geri kuneza kusila te mbongo yubuteka kaya biloko nyoso oyo yo uza kutangisa bana wana ikenda ka wapi etabie biso na changu nani ya kubikisa biso andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema mwana Congo tala défi Congo parti panafricaniste Parti théocratique veut dire Awa Nzambe nde Mokambi. Parti à Mwana Congo, véritablement congolais, Yangenda Kututukidi Martorel, de père et de mère, et désormais kolela na bino ezubi ya nonango, pour défi Congoye, na ba solution ndenge na ndenge. Parti ya Sika, Awa batia mosika tribalisme, créé le 13 août 2022, na ville ya Kisangani, na vision se moko ya refondation ya Congo, na système ya nouvelle gouvernance. Bosi Mbappé boyeba que défi Congo ezali bongo accomplissement ya prophétie ya papa Simon Kimbangu oyo esali 100 ans mokoka ndenge toza koloba lelo défi Congo eza déjà installé na ba province pe ba grande ville ya République démocratique du Congo lokola Mbujimai, Kisangani, Bumba, Buta, Maniema, Kolwezi, Matadi, Mwanda, pe ville province ya Kinshasa. Boye lokola République démocratique du Congo eza komilenge la pona ba élection en décembre 2023 défi Congo parti fédérateur baza ko bengisa ba force vive nyonso ya nation congolaise ba organisation ba mouvement associatif ba parti politique na ba personnalité politique indépendante boya na lombango ko s'identifier pour la préparatif ya organisation ya ba séance ya signature ya protocole d'accord portant création ya coalition ya ba force vive électorale ya ekolo. Eric Massamba moko ba cadre ya parti a communiqué na wetali signification ya lettre K
tango tozali kolobela pe kokoma Congo na esika kokoma yango na lettre C pour na koloba défi Congo. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là là où il y a un C. Donc des uns et des autres ne doivent pas se sentir exclus. Exclus parce qu'on entend Congo avec un K. Ce n'est qu'une provocation peut-être c'est aussi un défi psychologique, psychique de faire le lien que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo avec le K qui est le K africain. Siège à défi Congo et Zomi Bongo Navni Bolafa numéro 108, quartier d'Yangenda, na commune Yangiringiri. Na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na ote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuson oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bakorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit nebale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango atelo kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyiri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. La couloir à sport au Simba qui est sélectionneur, il y a le léopard senior Sébastien Desarbres à où tu peux publier liste, il y a 42 présélectionnés pour la double
confrontation entre ba léopard na Mauritanie. Héritier Mapindemi apesi bino contre continent. Bazali au total 40 présélectionnés. Oyo Sébastien Desabre, entraîneur et manager ya ba léopard senior. Aouti kobimisa liste na bango po na double confrontation oyo ba léopard ya République démocratique du Congo bakobeta elongona équipe ya Mauritanie po na ba gardien tozana Siadi Badjo, Joël Kiasumbwa, Hervé Lomboto, Lionel Mpasi pe Kabamba Esdras na ba défenseur tozana Jordan Ikoko, Mukoko Amale, Chancel Mbemba, Samuel Mbakata, Inonga Baka, Arthur Maswaku, Peter Ikoyo, Gédéon Kalulu, Merveille Bokadi, Zola Arsène, Pewane Peter. Pour notre médiateur, Sébastien Desabre a sélectionné Aaron Chibola, Edo Kayembe, Peli Panzou, Arnaud Lusamba, Jonathan Okita, Grady Diangana, William Balikwisha, Shadrach Akolo, Samuel Bastien, Meshak Elia, Mika Miché, Dodi Lilepo Makabi, Théo Bongonda, Christian Kinsombe, Tristan Muyumba, P. Samuel Moutousami. Naba attaquant Tozana Jackson Mouleka, Cédric Bakambo, Yohan Wissa, Silas Katompa, Fiston Kalala Maele, Gaël Kakuta, Kalulu Aldo, P. Laurent Gaëtan. Bangonde Bazali ba présélectionné, Boye etikali liste définitive Oyo et Kozalabongo pour na sélectionner. Bangonde ba effectuer voyage na ville de Lubumbashi, kuna pour na kosala rassemblement, pe ko beta contre équipe ya Mauritanie à l'EP retour. Et on est ici la raté journal ya peuple pour na peuple yango e komi na suka. Merci na Nathalie Kaila Kapenda oya kumbela ke édition na sima caméra tozaki na Igong Singi montage et Simba Maki na Christian Kangebe ni pepe tout monde ya journal ezaki supervisé et pas ya Héritier Mapindemi bande ko botika malam. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation Mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.